Il fait bisuba bimala ba pomba to. Sko aime supa tinda pe batango pe pona ngame ngasko ya mwa pasi na hulaka ikona ngomwana nzambe jour ano lukanga na jeep nzoka na bimina po na mituka na ngami suba ba ebite yo lukanga na jeep to lukanga na ketch na ketch to lukanga na mark XT pona na mutuka moko ona bat ba ebite. Oh nyosto mi benga star. Po bango ba mi pesa ba ko baladona bala patona. Star e bananyo. Karine Alexa ya. Karine bino ba star. Nalo bana ba star. Bano na ba msusu wanati. Ba femme censé pe ba maman poto ebele pe ya bazoba. Ba ko accompagner pe vision ana. Mais suka na ona. Niki ku ba chela ba $10,000 ba tu ba pesa. Niki batu bazo pesa pena ba $1,000 ba 500 ba 2,000 ba 5,000 baza. Isuka. Le bien malaki asa ina ngani. Abongi. Asomi terrain vide na école. Ane kaninga za ana rien. Ya ba mbonga masumu kolia ba mbongo na mito ba veuve, na mito ba orphelin, na mito ba bosono. Eza faux calcul. Sora sombi sakastik azua kaboli mo sakomba loso muta memeli bango ba sakite mais eza ba sachet mais biso futela batu ba $800 ba kangama na ba maternité eza comparaison te eza ka explication ngolo binanga ke première sortie que ta ba malade dans l'hôpital ça dit rien biso na nawa to kendo lia na bana les images sont là. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, Joël est libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Voilà, bon début de semaine. Sarah la TV, bonjour, bonsoir. Ça dépend Rosota la biso. Merci Nabino. Boza Ebele ya Rosela émission vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na sourire ba Mukenyo so. Et 50 ans on a na ba écran Nabino, ba téléphone Nabino, ba ordinateur. Pour na fait confiance bo pesa biso. Musala auto Rosela Nabino na sa Nabino ngai mo na musala Nabino. Na zawa na pona Rosela Nabino ga musala te buzo baté.
Vraiment, émission ya mokolo mwa lelo vérité na yembeli bino bongo mbingazor de la presse congolaise Maman Sarah Tola to ça une analyse par rapport ya libala oyo o ngamo na benga ngo série Grâce et Monsieur Panzou tout lelo to yeba suite nango te mais to surtout ki to lali to lamuki Fondation Grâce to kolinga ko lebele yango pe na Maman Sarah parce que ba fondation et comme ko bota maraka après base ntaboti fondation ezalaka bongo ezalaka bongo te tokolobela pe likambo ya Fally Ipupa artiste musicien ya mboka na biso oyo apostaki bongo na Cameroun na ouverture ya Cannes ezalaki vraiment kitoko ne elengi tokolobela ngo na Maman Sarah tokolobela pe point ya Janvier Wata Mokonzi oyo azalaki frappé elongi ya kozoka il paraît Yvette mutatindelaki ba kombana parce que ye a fini la railler ndenge à côté la carrière mon cause et cause vraiment moi bien Montréal ce cause même langage nangai fungola déjà plateau n'a pas sa Maman Sarah Mbote et cause vraiment qui te Maman Sarah bonjour. Ouais, bonjour Paulin Mukenzi, bonjour na Valentino studio Sarah Tola TV et puis bon début de la semaine na bino na pesi merci na ba sponsor na Manjabu Gospel et puis Azir. Merci na maman Gina Amatou, motema papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci na Amélia Moiba, la privée de Orlando Domingos. Un grand merci na Tata Po, un grand merci na papa Diego Milito. Pourquoi pas na groupe WhatsApp Nanga Mobimba. Président Bébé, la présidente maman Nathalie, Sol Mbemba, Ozia Massamba, Nana Bafana, Rose Bonga, Makia Kumba, Maman 4R, en tout cas Bino News tout. Na porta bino na mutema na ba fan na nganya sto bazalara anonyme donc un grand merci na bino pe bato bolanda rabiso et pourquoi pas l'équipe technique Mobimba merci pe na yo ya mila merci Maman Sarah lelo ba dédicace miki bwe voilà Maman Sarah félicitations sur kitoko merci beaucoup vraiment coiffure moko bien. Voilà, merci, je dis un grand merci à mettre votre esprit libre autotombe autokolobalilo et les gars autokolobalobi pourquoi pas bon début de la semaine à ma grande sœur ma vie grande sœur Nangamoko Maman Lily depuis Bruxelles ma vie Yaya Moto merci vraiment merci lisusu na Maurice Piana wetu depuis Londres wana ma vie mashuwa mumenu kwetoka kujimini Maurice Piana voilà Maman Sarah boni ba week-end nikindengeni. Ouais, bah week-end l'équipe bien. Mutunyo sto ana besoin ba coiffer boy. Salon dina ezawana mama dina na kabinda. Yem tasala angami ba blora ba arabo donc au komelinga na privé na otindo numéro na e azana yo ana on salo studio. Donc week-end de l'équipe tellement bien. Tozala qui invité na Majabu. Et di pa iwapi bongo na salo basombi ba check il y a conférence dans Bango, place Milulu Nyanstu ya Majabu Salama. Alors les cas qui paient bien parce que Bango kuna bazalara plus basé Bango mo na image. Biso zaika ba invité na Bango et ba journaliste ba travailler na Bango et côté ba image je crois ils ont déjà la Majabu Gospel et pas na Bango mo na chaîne na Bango. Donc week-end nangé les qui nango bien ça va. Ça va vraiment merci Maman Sarah week-end les qui toko Maman Sarah na lina ntoyeba avant nyonso question d'actualité Fally Ipupa apostaki na Cameroun na ebiti tango tali Fally Ipupa na Cameroun na ouverture ya Cannes et ça la ndenge ouais c'est linga bien parce que atomboli lisusu bendele ya mboka tant tolobaka numéro 1 bato musu basepela na bango te total aka biso nyonso ndenge tembezo ke na kosila Fally muta prestaki na Cannes eza lokuma banani voilà et c'est Cameroun muta postaki bata mboka wana bato ba prestaki pona mboka o ba on ba beta ba sali ba beti Cannes ba pe na ba musicana ndeni ka Fally muta bandaki on comprend c'est-à-dire considération ya artiste na biso o asara fierté ya mboka na biso libanda azo mériter le coup molongo nya respect donc félicitations à Fally Ipupa encore une fois et kende liboso mokakoso ndeni voilà ozotombeli makambo mala mokakoso année 2022 prospérer sous makasi koleka élévation succès en succès. Voilà, merci. Mais yo ça se balo likambo Fally yo c'est pelaka ozo biso zo sala émission ya azo sabela zo chaba o chaba ndeni boye
azotia baboye kiwario no mabe donc toana cameraman mo ya wario ha toyeba te vraiment merci esengo na yo mbote na bawarrior nyonso moko ya bawarrior mosusu mpe azalaka na nsima kamera amonanaka te aza invisible mais akufa bino na yokalika mosusu. Voilà, merci maman Sarah. Maman Sarah libala oyo ezalaki na internet ya série grâce et monsieur Panzo ebimaki ya bavoice ebanini boniti lelo suite ezoyebana te. Est-ce que fait tomber ezepesaka bino suite pesa biso suite te talaka dacosta tya mayele po alongola bezi wana asilisa ngo bike dacosta mayele esuka po dacosta toyebika koma filme makasi epe ya mayele me taka dacosta mayele esila kosilisa bezi ya likambo kosilisa feyeton alipa na nguba te feyeton etikalikali kwa motalaka ebeli te esila pete libala lisusu libala eza te sikoyo libala eza te des autres nyonso euti ebimaki na internet ti sikoyo conclusion nango il faut ezala ti conclusion eza te tobanda ozela toyokaki pari famille ya grâce babaki bakosangisa mbongo bapesa panzu mbongo na ye ti lelo panzu azozela $1700 na ye mponga mpe nazwa pourcentage ti lelo likambo ya pourcentage neti 1700 wana binanga azobetela yango sete ezonga mponga mpe na pourcentage mais oui wana ya coaching oza kopesa monsieur Panzo naza na pourcentage nango il y a rien pour rien apparemment so batali bato babomi mpe libala grâce yoboza na kati naza na kati te nga abomaka te nga na accompagner ka vision na bango bazali na vision na bango libala ekufa nga na ye ka koaccompagner vision bokabwana esili bokabwana intérêt na yo $1700 nayebi te pourcentage eza ya combien pourcentage na 1700 eza combien 700 panza tikala na 1000 wana janvier mpe alobaki azozela 500 c'est bon esila janvier ozwa te mpo janvier moto atindi panzu akesala opération pako magato chantilly kasi janvier mbongo wana ife ekesala gato chantilly na Turquie donc mbongo wana nga nazozela pourcentage il y a rien pour rien nga asara cope ofele te voilà yo sala cope ofele te maman Sarah ndululu ezalaki na réseau social likambo ya libala tolai tolamuki ndeko na biso ya mwasi asaleli biso fondation asali fondation Sarah mais nayebi te mona yango te eloko ozotamona réseau social bakendaki soki kotala bandeko moko nayebi te soki ezalaki na ofeli nana te baplace yango vraiment te l'hôpital à Kalembelembe photo namoni bato balati ba polo et fondation polo apembe pantalon jean bleu et na fondation qui est bala fait tomber muta saela bido fait tomber ezanga mutu ezanga makolo esilate ayeli bino libala mobile nanga moko ya sur mon mari monsieur mon mari esili la nzela fondation sous ce côté Pauline, tout tient en bas pour une interrogation, pardon. Mais on demande ni lo bato balata ba quand ne po kenda ko hôpital ne ba ngana na mikanda ti ngana na mikanda ngana sali fondation pour na sentiment te na sali fondation après arrestation te comment le lo bato ba commencer la fondation après les camo à beza sala na réseaux sociaux après comme ya nike suka frapper muyi bien niki fondation ne ke suki association kenda esoka na chaîne bato basala biloko ba sans but vous comprenez yo sala association yo moko wana eloko te yango na moni grâce na kosala fondation ba mona PayPal akomosenga de mbongo osaka ne aluka likonda ti non je crois peut-être à calculer mal deux fois bato bakokanisa fondation pesaka la yana bato basala fondation pour pas escroquer lango bana ya bato et ba monga masumu osali fondation mozolia na mutu ya ba orphelin na ba orpheline ya lo escroquer nzambe po nzambe ne muta soa charge na bango yana bato ebele baosala ba fondation na babulu wana bato mosusu mpe ka nde bacomplexaka otala nga esara seke fondation moto epesi makambo te yaya nga nguma sanzaka nguma sanzaka nga nda nguma sanzaka bambutu bosala omonaka orejoindre nga te fondation basala yango na but
il faut zayo mona mwa makoki mpona kosala fondation soki balandi na chaîne na nga batala ane na fungola page ya fondation na nga batala ane na banda kopiblie logo ya fondation mpo tochange logo parce que tobalanaki na logo ya sœur na nga Colette Nzinga napesi ye bambote fondation ya Dieu de Moïse alors balogo na biso ebalanaki moi j'étais obligé à changer parce que ya banda avant nga ozomona ke tosala fondation kala sans babase sans makambo oyo fondation na nga ezalaka na but moko ya kosunga baenfant de la rue les enfants abandonnés bana bamakangu ndenge babengaka biso edayebisaka nzambe na kosala yango na sueur na nga donc so nateki eloko nazwi bénéfice mbongo wana ndenge nabombaka so youtube afuti nga emsu mbongo wana mpe yango nde nabombaka mpona kopesa bana wana me navandaka te na banosala ba paypal bosangisa mbongo cagnotte mpona boye non eya motoki na nga nde naelakaka nzambe na kosunga ya cette fondation sur base de quoi sur quel but wana eza question tokotuna ye et puis fondation ebimika après beza libala poursuite ya libala mpe eza te mais après buzz non tozala bato dans la vie ntango bomemi makambo na réseau il faut kozonga kopesa bato conclusion moni niki ndenge akenda bipolaire conclusion ya bana ezala te conclusion ya association esabantie bafemme esense mpe bamama apoto ebele mpe ya bazoba bakoaccompagne mpe vision wana mais suka na wana niki ku batiela ye ba $10,000 bato bapesa niki bato baza bapesa mpena ba $1,000 ba 500 ba 2000 ba 5000 baza esuka le bien malaki asali na ngoni abongi asombi terrain vide na ekole aneka ndenge aza ana rien eya bambongo ya masumu kolia bambongo na mito ya baveuve na mito ya baorphelin na mito ya bebosono eza faux calcul alors bokobenga yango fondation parce que kobetisa bapolo eza moyen zéro parce que mpe bato bamonaki deya bapolo bakende lisusu mpe premier acte ya liboso na hôpital moto amemi chasse bachasse soki asombi sac à sucre azwi akaboli mwa sakomba loso moto amemeli bango basaki te mais eza basache mais biso ofutela bato ba $800 bakangama na bamaternité ba $1,000 tofuta opesi moto eloko akolia motiki na maladi tetami ebimisa yake media na ndako yango biso tosala eza comparaison te eza ka explication ndenge olobi nangaki première sortie yaki otala bamaladi na hôpital ça dit rien biso na nawal tokende olia na bana les images sont là bakoki mpe koillustre yango on se comprend tolambi est-ce que wana nde na olobake nabeta toloki nakende kolesa bana non nga naosala yango eza lokola contrat na nga eya lokola mbongo ya kisi na nga il faut na respecter baprincipe sinon esala shit na nga bato mosusu baosala yango mpona sentiment to mpo aescroke bainsensé ya potola parce que ofungoli fondation eza nano na mokanda te mpo fondation mpozwa mokanda ezwaka temps aza nano na mokanda fondation te mbama o paypal ka ndenge akendaki amemaki quelque chasse ndenge nga na yo toyebeli motu wana atiela bino bavideo kasi pourquoi il a pris que des photos natan mosu video ya na nsima mais oui mosu video bamonte wana bamonte eza problème te bamonte mais soki oki kosala acte ya bongo avec ton cœur na motoki na yo ezala nde mosusu ke na mitoki ya bato ok mama sarata mosusu mpe ekozala eza ye eloko ezalaki na kati ya motu na ye soki eza ye ezalaki projet mais lelo nde azwi likanisi ya kobimisa yango eza mabe te so eza projet eza bien mais kaka explication ya libala na nini asisi nanu te abandi mama fondation et puis fondation eza violence faite à la femme entre ye na panzu na violé moninga ouais violence nini fondation na eza slogan yango violence faite à la femme baviole nini niki pa ya kaka na violence faite à la femme mais c'était faux devant nzambe na conscience na yebi ke eza violence faite à la femme te Peniel pa kosara biso na violence faite à la femme le to découvrir identité Peniel pourquoi basi nyonso ka soki baboye na mobali batikala otambola comme ka la violence faite à la femme axe boluka de ater mon biso to tshako taba mibali mais franchement parce que Pandu il est victime
Malgré pas non, bah tu vas finir liboma, aza immature, oui, on accepte, mais il est victime en même temps. Il y a un comportement grâce, il y a fidélité, il y a ma camna, il y a ma vie. Mais il a quand même. Mais il y a pas de longwe, il y a ma benaye longwe. Bah moi violence faite à la femme, pas de violer nani. Qui a dépensé? Qui a dépensé? Écoute, qui a dépensé de l'argent? Mais c'est pas ça. Voilà. Qui perd? Mais qui perd, qui gagne. Mais c'est pas toujours. Voilà. Mais tant que je peux grâce à vous en a raison parce que pense que ça c'est dans les réseaux sociaux. Non, que ça. Je suis au tant bilom sus au bat ba quitter. Pense mais c'est pas vous confirmer on les réseaux sociaux. T'es ba professionnel, qui lesbienne professionnel. Aux hommes on a été qui pas amis, pas nous c'est ça ils avionnent. T'es pas t'es côté on a pas tu yo ko vana na o calme boité. T'es pas faux zonga. Panza kotika biso boité panzu il faut azonga. Panza kotika biso boité panzu faut azonga et puis panzu faut za $1700 na eponga na zo par na. Pour yo za $700. Na zo 700 na nga. Eza par na nga. Jo za $700 kanisa ngai. Nali la tani muibia na ilali pour pa Yesu. Jésus jo okota na bokonzi na yo ko bossa na ngati. Te to sali ba analyse na yo faut zo moins tu akala kati wala. Voilà. Ya mutu kene. Voilà bon monsieur Panz. Vous comprenez? Donc fondation lelo batu mingi ba comment on sala ngo pour na cop. Musu ba comment on sala ngo pour ba femme balia ba femme essentielle mbongo. Likamba kolia basi ya poto mbongo e aussi là. Ba musicien ba ke maramba ba musicien zala basi ya poto bazalo na mibala poto bazalo laisse ba musicien là bazwa maele batika et il y aura un temps conscience na bango lora bazara bazoba bazora maele après ba déception ba ozora ka maele tala mbongo nike escroquer ba mama poto. Mais grâce ka ninga betisi ba polo na ba moi itete ne ba sachet chaki na kati soki sukali soki loso soki mungwa mbala mo PayPal. Osomona nga na sala collecte des fonds pour nous soutenir ba orphelin. Jamais. Te non ça te. Pe non tika la osala te. 1/10 nanga ikenda. Non sala te polé. Et puis na linga mingi nga mona bimisa mbongo nanga. Embonga kisi. Bon kisi kasi bon kisi bali en pera na ba orphelin. Embonga kisi, il faut ba orphelin balia. Embonga. Mais na mona be mutuna kisi ya mikumisa te e bandika ye pa na yo. Ngasko na mikumisi nanga. Nalingi ko wana. Na mabe. Ai senga la lo baba vérité nyoso et qui les a te. Et qui les a te. Ah bon? C'est bino kuna ekilate. Te ekilate, biso na ekilate. C'est que tu invité pe batu sur ba région d'ailleurs. Ba zo mona na ke ba ko survivre te. Ba ko région na biso. Mais so grâce penda sali temple na pia kombote. Alu kanga na privé. Grâce so sali fondation na ya Monique eza ya ninga solo. Courage. Mais ça la te o mbalama PayPal pour na ko escroquer ba insensé mbongo te. Comment Sarah ngai na yo te yebi grâce à l'actualité mi ya liba lobela ye trop. Amoni ke actualité ya liba ya libala kolobela ya sambongo non ça te. Ni kombo ezala. Te ya sambo kombo ezala mais il faut apparaître. Si yango na moni kombo ezala za otama na marque X pola molingi kombo ezala. Duke. Et be o pola. Split ya sala te. Atambola ba glace au kita. Mais oui. Et au poleza l'état te plaque kala. Voilà biso de te bien ngo biso bata ba kopa mituka. Non ça c'est que ça sambongo te. O bato ba lokumo mata kombo ekende. O dialo ba ngo. Grâce à nelo wote aza système ba fio alinga kombo na mata et apparaître ma na likemba. Nga bongote. Nga so kombo na nge beti kelelo. Kutai nanga vindaki oui ne komone ya munene na YouTube de pa munene oye notala nga na parler na ngotalo bia te kanda za munene na YouTube ape munene chez na pa osomona grâce à ça la vidéo ici kalala aboka matela na se ba YouTubers ebelo mona bangwana ba ebi prix ya mbetu te neza mbetu poso ba ensemble la ligue complet $1500 ba somba te. Baba biso to abata ba fanta te so te na na cha facture na te la fanta te tio como cha facture ça fanta na chena onte tio como le kokoti soki daba yo kila biso ki na ri muta fanta
mais na tie facture mais ata monoko déjà olobi yango déjà donc balala na bango na bamatela bacomplaste a babwaki kaka na se dix kute bwaki na se wana wa omona mpe badra sali te po boyebaka bata lolendo moni bata lolendo abafilmelaka bino bachambre devara nga bamona chambre nanga bafilmele bino bachambre omona sikoyo bamidele ya mabaya ya mbetu nga alala na motalaka te biso olongwa niveau ya mitalaka kala wana banaye balala na mitalaka ke bango te kasi bango banani bakronikere oyo omonaka bayaka kibongai balala na se babwaka bambetu na se tala ye bango Paulin bajournaliste nyonso oyebi babetaka tolo soki omoni azokoka non kofilmele yo chambre na ye alalaka te na douche seke malongo eza te tika pasi eza parce que nde bato balingelaka caméra omoni te amemi mwa bikuka basache na ye ake nango na bopital photo omoni photo te video mpe jeko eya siko ebela monoko atiaka boyebisa filme salon ne mobimba afilme cuisine yambo mwasi cuisine ya mwasi afilme omona miso ata machine à laver bana nango te nga asalela siko machine à laver ya poto ya direct na pompe omona miso micro-onde eza te na pale wana cafetiere ya te nga na mwasi tosola makambo tosola kaka kasi ndenge okomi okotisa bamakambo oyo mais Paulin ozoyebisa nga nasolola naosola te Paulin nini nanga obinanga na niveau ko motuka baninge nazotuka te nazoloba parce que orgueil oyo bayelaka biso na média eza mabe na répondre par rapport à question ozotuna nga mpo na grâce ke ye alingaka kombo ezala nga siko kombo sans kombo sans lard na osala te donc so oye chez nga fo mona ke Sarah na kinme azo organiser le roi mutana na mikili parce que na mikili nzungu elamba loso nga lamba loso na banzungu nyonso te bango bazana balamba baloso na banzungu nga lamba loso na nzungu na nga loso na très bien organisé na milliardaire te mais na sala qui est fort ya vous organiser pour banzungu nga baloso mona na babiloko c'est na ngope cher na nzungu na nga loso na 2 micro-ondes nazali na réchaud na nga baplaque mais leo nasombi cuisinière nakomosa la cuisinière natumba esoso mo olobi na biso suka na légume vert Paulin dégâts obandaki bien yo kasi okeshite wala eyo bonga bapotoke majabu na niatango na semoule Paulin na biso dégâts nasala effort na décongélateur na frigo donc nasala effort eza nango kisi te eza biloko na nga na pozo mona eza ya lelo te nazala nango depuis nasala effort ya oza pour moi si bayebaka chambre na ye cuisine surtout bayebaka propriété ya mwasi na mbe cuisine na chambre na toilette place propriété ya mwasi evandika nie kolanda bamanzaka batiaka tia te na bakabelo mbongo nyonso ekenda kufa na maquillage poya asani apparaître na réseaux sociaux parce que tu as lunette bona masaza badena tunanga pourquoi ça la lunette bo pour apparaître yango na bombi boyeza lokola bomba mi yango na tie ko apparaître ola ça va miss mukie pour apparaître na réseaux sociaux mais entre temps na kati na ye mon mpunda suka yango na episode nde bazana bilamba na bango ti lelo enyika bango nga asala machine à pompe machine wana monene na esalaka tout tozwa bilamba topase tosala yango te akoya nyika akoya pase beye moko aséché mokie tozwi totie na veranda ozo comprendre mais pourquoi toyaka mpe kolakisa yango bato te parce que nga nalingaka succès ya kati elobi ser na nga Elise Salumu abi biso olinga basikisa siko tala Elise Salumu oyebi ka patronne patronne amaseki te est-ce que so mona mais est-ce que so mona ye na badélire yake naza na boye non aluka pa apparaître te asaka mosala ne logiquement maza nango
Sko bato bazaka nango te bali komi monisa makasi ndenge olobi nanga ke alingaka apparaître ko apparaître ya souffrance sala olinga ba mona o balobela ko mono mais so mutakutali no ko meme mwana poto nyonso tout so kutali na chroniqueur tinga mayebokena amemo na ndaku ne a invité yo tinga may akoluka basani ezate akoluka ba verre nyonso akoluka za nango te ndaku salite okoka te na poso osanza neti nga ndaku munene ndenge wana karo apembe okuta ngo ekumikaki anata okomba ndaku te anata obongisa ndaku te anata osa propriété ya mbetu chambre te neti chambre nanga bongo Paulin les premiers ti les 30 obandolo tara maramba bien et puis au moins na financement bongo ebando kota ezobima osala ba business no ezo avancer parce que même place mutazo là la so eza salité efrena makambo bango balinka ba apparaître kombo ka bon kombo ce que va na YouTube après oyo wana na kimbamba la marque X ponda azujuk on a habité ce qu'on linga sous lesbienne ni pas changer mutuka tu peux me c'est pas un to somba que c'est lesbienne basangisaki basangisa yambo bambonga bayale le pe kotaki na monsieur Juk ne ki 3000 pour bango basombaki yango 5800 oui bina tarif nyonso na yebi na document ya marque XP ezaka la document non maintenant biloko ça va casse na recherche ozo comprendre ce que moni mutal baranga omona chamba Karine omoni comportement Karine nango yango ba fille tout ya réseaux sociaux to nango so moni muta so wa ko filmer chambre ni lo Karine bongo te alala kana se Karine tanga somba mbetu ne $1500 a chakate et 4000 la Chine se boza abocha prix mbetu Karine peut-être na bosani mais eza mbetu mo ya ba 1000 mata et peut-être na bosani montant bacha Karine a somba mbetu neti batu bafinga abolembaka nini vidéo wana kuna carton alula ngo a filma aya zumbongo asoma ona carton aseni abon bomona bakiti ya Karine mona ndaku nende eza propre mona mwa mini cuisine na alakisaka nyonso te alakisaka te ndenge vi ya ba youtubers nyonso eza soko moni youtubers aza kokolakisa esika alalaka te yebela bwaka mateya na se c'est ndenge ba fête basalaka live ba bwaka matela na se papa mutata na divan te akubwaka mateya na se te comme nango bwaka matela na se nde eza wana bakoma obligé peut-être balingalinga na bango bana poto oyo bayaka na babilokosi bazwaka ta po baluka koaméliorer bandaku bacuisine et tout malembe siko ça sert à quoi koluka ovandisa kombo mo na média mais en réalité tu souffres motu so amoni yo boye oreflecte image opesa bango na YouTube te ya moins te ana sens te naza bamaster poto ebele bayaka bomona nga mona ke na tie carburant na nga na ke na zwe na aéroport aoyebi ka ondima tabi estar stable kosa biso na ba YouTuber to kosa biso na basuki ya maboko ngabi te nakosaka te naluka ala nazangi mbongo naloba ekinga ateka bakabelo basorti tu taneti evanda nango na bitete Nicolo tellement naza ko bosser na ko bouger trop na sani na suki wana maboko bakanga presque un mois mutu nzozo ofinga oloba na mbongo te mena na bakabelo sika elo bafai na ngobo te naza na ba objectif na batana nga eza divisé alors na ko sama na sentiment te pona ya kana faire voir bino ki na tie kabelo na bomi cop mon zo sa tam su na gagner fona gagner $5000 et simba te pona fona gagner non là kabelo après moi te ke na isa ki Nicolo na komi na besengo nanga c'était sengo po de matadi boboma naza na besengo nanga singa na bima besengo po na boma ozoka naza besengo nanga donc c'est-à-dire eza conseil gratuit bolinga siksa kati Karine ala na mbeto cher tambeto kitoko po ya linga vi wana alingi siksa ya oyo na Karine na Mikolo zangi Karine azai Mikolo zo ba onde yonde komi lipo janvier yo na mona na bino de omoni Karine aza modèle ba youtubers biso tout imita kai biso tout sauf personne to imita
parce que soki ye esimbaka te nga na nga na ya kosala ngo te na nga na mwambila motikala na commerce mpo ya ye esimbaki yango biso tu toyaka parceke bango biso tu nde toza wana moto azofilme mbongo grâce afilmaka mbongo mais c'est mon mari afilme mbongo abeti mama ne mopanzi aomona ye ndenge osa fier ya mbongo mbongo chambre grâce chambre no tomona mokonu koluwe te pardon natinji oluwe te flat hotel te boluwe te flat hotel te mpo mbongo nde moto abombaka mpo mbongo bakosala mabe parce que olakisi mbongo mais chambre nango je crois bato baokipe na bango te badra oyo olalelaka parceke yo mpe ti opesa baadresse ya ndako nano obangaka teki bato cuisine neti shenga polin te yo mona obanga nzambe okotaka omataka il faut nani oyo moko ata olobi ke zwa ye na telefone balobaloba na ya kita zwa yo ozo comprendre et puis moto abatelaka bato yaka nzambe kaka protecteur na ngai wana merci mama Sarah tika napesa bandeko conseil batika via en soi tu souffres nga to nazali nango te motu to omonaki Sarah azali nango te so naa na bikok na nga boya otala nga kaka na bikok na nga na oloba te o naa na bikok naki oluwe ndako ya camarade na nga mpo ya na bato mosu nde bazali na so moto ngai otale aki oyambe pa bato nga naa na master na nga mo aza oyamba mobali ne pa biso pa bango ezalaka salite je te jure devant mon Dieu mobali yango mpe azalaka musicien aobangaka bamusicien balobaka mingi aya oyambe pa biso alambela efumbwa pa biso akosana mama abiso mama abango mais oui mama biso ayeba déjà ke wana camarade na nga aosola na ekule ndako ayaka déjà asalaka oyo nyonso to alingi na ndenge okota na bacuisine oya na biloko nga nde nakomi mopaya doye nde ndako na bango babenga yango complexe infériorité bato ebele baa nango na YouTube soki oza nango toza nango te nga to nazali nango te nazaoyiba te polin nazoki elouwe periki te ozalaka na suki na maboko mpo nazala nga nango te mbongo ndambu na banda ekozwa nazoprefere bana nga batanga ke na apparaître ke natya biloko ya chere nao nazwi te nazoprefere bana nga naofutela bango minervane na baekole ya chere bana nga batanga na baekole net adasa banda premier seo ti azoprésente azalaka wana bachange baekole te nazoprefere bana nga batanga mbongo ofutaka belo eza te nasani bakalinga balabala yango ka nazovandela na plateau na bapolo na nga na banda olata yango nde nazalaki nango polin yango nde nazosala nango émission ekukwa ndako na nga ka yango wana nazalaki nango nakoyiba te nakoinvente te na kodefa te mutuka na nga ka ya mabe wana yango naza kozala nango partout jamais yo obengisa nga naki oluwe mutuka na ye nango na impressionne yo na oyaka na mutuka na nga wana ata ofinga nganga na olukala me bango ebele toyebi so alinga yamba mutu aki oyamba ye place mosusu epa camarade natikele ndako ayambi mutu na ye auti poto po impressionne ye soki aza na mwa rendez-vous moko boye to nde ezala bamatanga boye aki oluwe mutuka tokanganga nao mutu moko nde baluwaka nayebi na matanga mama shako nde baluwaka mituka na bacomédien mpe baa na eloko mona mbango aki oluwe mutuka siko ntango bofilmaka bamituka na bino so olati elamba chere ofilme baplante omifilme otie maquillage ya kitoko kasi bofilme mpe bachambre po tondima bino kasi bokomi bakime bastar bofilme star alakisaka chambre alakisaka salon alakisaka nyonso bolakisa nga na mpasi na nga na banda olakisa parce que nazalaki na complexe infériorité te naza olukala nayebaki lobi kuna osimba lelo namoni nakomi capable ya otia kabelo ata ya 500 na otia je suis capable ya osala oyo nangi nasala na osala mais jamais nakosala succès moko ya kombo esanga tola makambo mutu moko auti poto alinga monanga nakomi na devoir ya oki odefa mutuka devoir ya oki oluka place nini nakoyamba ye te nga lelo mopaya na nga so auti poto nakenda kozwa ye na aéroport nga moko nakei na loger na hôtel nga moko
nazwi ye nakende kolesa ye chez Flore na mbongo na nga moko nake nazongisi ye na hotel acomprendre ke nauti poto na ye nauti okutana na star ndenge azaka star na biso na ndenge poto te abna star tina kini aviva alora star. Ok, voilà. Merci maman Sarah, merci vraiment toi les gars ko yo na étape ya mambo ya grâce alors parce que to ko le kate bisa bango devoir ezaboy YouTuber oh nyonso to mibenga star po bango ba mipesa ba ko balado na ye bala pato na star e bananyo biso Karine Alexara ya Karine bino ba star nalo bana ba star bano na ba msusu wana ti nalo bana bato ba mbenga ba star ngana ade star nga makambo yo charge yo kilo ba komo yo so bo mbenga wana mbeto eza wapi condition za ka moko Alexa sikolalaka chambre na yo toilette na yo cuisine ekozala vraiment bien biso pe baye nanu tozwi te tozala kimia basta balakisa voilà po tant biso pe tokokoma bisika na bino basta tokolakisa voilà merci maman Sarah tozoko baka poso balakisi te seke bati kosala biso bafier nalati Gucci nalati boye ma voiture onga madame soit disant madame Gucci nga boye na boye lakisi sikol chaka mutu badra na yo cuisine salon lakisa ti ok onga nani onga mama nani onga madame nini oyo osomona toilette fivette oyebi nga na kovala kivu wana te donc asikola ya place mo na place asa toilette ekangama wana nyonso oluka ndako ezala na douche na kati yaya soso alia elo ekoki na mbongo na ye. Ok, merci maman Sarah tozokoma maman Sarah janvier wata mokonzi oyo mutu mo azalaki kuna ebisinga bisolo masuba eza na ndako wana kasi ekanga bakreela ye nde mwa ekikuku awese ya kocreye na kati ya ndako wana place azwi ndako wana ezalaki studio na kingabwa pêcheur kuna donc ndako wana ezalaki studio bakaboli yango na kati batia yango soki mire soki triplex batiaka triplex posa neti chambre salon siko place wana bakreele kikuku awese ya kocreye siko batio yango ndire eza boucher solo anyei ya kosakana te na masuba siko azomika aokamwa ngana na ya kuna te nayebi yango ndeni mokili ya moke bato ya mana bato oyo ya manani oyo kuna oyebiki moto yango tindaka jour baorive somo kasi nayebi si oyenda yaka na jour oyo makambo ya grâce baosola nani fivette baosola fivette makolo mbasu baosola na odia yo kasi ko fivette nga nde nazawa ata moto apusu amonani malamu kaka nakende yaya vi yango ti suka wapi kovanda ka yo moko mobali oyo te mobali oyo te mobali oyo te nazwa to yanga pusu nayebi teke bamviyaka mpe kozala mobali ndako boko iveti lisuba na fivette makolo basu motu wana jour bakozwa ye aobika te baokange na bakisi tu bango bande bitula fo comprendre bango somoni moto afinga oswana na moninga no mwasi mofingi mobali ne sekole oanvia couple wana oanvia bango et puis ozetula ponga na ko finga yo tina sote na koma na mobali no sala ngote. Voilà, merci maman Sarah janvier wata ba yo ndeni yo invité nanga bo baba ya invité yo mtolo ba kitoko boy wala na tunika na soki noka kande vraiment so yo mo kitoko $500 kabelo na oteka wana na service wana publicité na ngana siko no oteka boy par exemple na bomna dossier ya nani ya janvier no oteka boy Yvette sabe fifette abengi yo poisson makabelo otekela wana business Yvette be na otekela ba so makabelo YouTube etikala na YouTube ande ya boy business ko bukana te ozana besoin kabelo kitoko benga tanga na kuzu na oloba te wala ya livrer yo benga na ta polin olobi obangi omona janvier te te ezana ndenge kobanga te yana ojiseka toseka te nga naza na problème na motu te mpe tosalaka mosala mo Sarah janvier azalaki atake me ti sikoyo tozoyeba moto oyo atindaki bato mpo babeta janvier te me na elobela bato mosusu bakoloba il paraît ezali Yvette
Yvette Bisuba bimala bapomba to sko em supa tinda pe batango pe pona ngame ngasko ya mwa pasi na hulaka ikona ngomwana nzambe jour ano lukanga na jeep nzoka na bimina po na mituka nga misuba ba ebite yo lukanga na jeep to lukanga na ketch na ketch to lukanga na mark x po na mutuka moko ona batu ba ebite apa ba taxi wana nako manga pe na taxi oye bandenge Yvette bimana bata makasi trop Yvette Bisuba et pas ça na ba je wana ya osala on para motema mabe ba biso tout ofingama ngai nako koma na niveau na teke poso pe ya ochambongo ke ba beta mutu toko sala ngo meno sati osala ngo bato bazozongela kaka na makambo ya oyo j'avais finga mama ya Karine ya kala mutu abetisaka ye ezalaka Yvette kaye ka mutu abetisi awa turo pe azoki awa bapasole mulangi awa na ebiti aganye nini ya ezofinga Karine ya mwa message na opesa na bato Montréal tshela masa caméra botika motema mabe bozo avancer te po monter à mabe zo freiner lipamboli yango moni boza la brancher te ba kopa minene zo ya te makamzo yo ebiti biso to sa ba kopa ba 5000 balles au mona mndage patron mo boza fan na apesi comme superviseur na ye apesi o charge oye pona mto comme sinise ba tu contrat boss et ali panangu bate ali panangu bate musala o eza musala ya valeur musala eko memo partout eko kutaniso na bato lolenge na lolenge ona vino ko kutana na bango te sala on ka bien to boite to si to yebi ke bata poto balinga mafinga po ba insensé bato ba bebisi media na lo bango maintes fois soki makambo soki makamba bi ezoleka na réseaux sociaux batala rati baninka ya kuswana ya kufingana. Alors, au fur et à mesure, bah baby sur réseaux sociaux, bah tout va changer bah style au sa bénédiction. Comment qu'à plus bah clash. Biso tout au début que ça sali clash au tala ma bah au tala yo au tala. Mais bon tiens on a muté matin parce que nul n'est parfait. Parce que janvier a zo débrouiller. Biso on dit biso tout ah. Biso tout. To fingaka. To criticaka. C'est un zati. Yo za nani obetisa janvier po afinga kiyo janvier afinga ngati janvier afinga Diego mavanda na plateau nanga na sala yini nga za sente nga pe na sala ngoti ata pe na tika me na sala déjà do biso tout wana liste wana ye Yvette Bisuba afinga Karine musalo ya sala geza ya ufinga Karine po batala efa finga Karine yango ndabikela yango nde sungi ezwelenda kokomba Karine janvier pe abikaka na mwa miki o la Chine etindela kae c'est tout à fait normal so ba fingi mutna au défendre makambo esala mapa ba musicien bata faire ba finga bata fali ba finga bata faire OK ezo sala même na politique IDPS na et a logique muka soki na ninyo eza logique ya eza logique na vie mutu nyonso azalaka na mutu akombataka ye mutu obokombataka wana mpa aza na bato na ye basutenaka ye baolinga bafinga ye te fo baya korépondre ya misala bavie na biso basankara basala eza yango wana kaka kisankara siko mutu aluka fi na ye aza na bana na ye aza na foye aza na maramu na ye boyo kokata ye pota monene boyeka po afingaki yo bon yo siko oyo finga te yo tosali Sodome na Gomorre ensemble péché impardonnable oyo fo mona lifelo o mona Lucifer mais nzambe na mawana ya zotika o on vit pour se repentir yo za nani okele koto tinda bazokisa moto po afinga kiyo toza batuti eloke ebo ma YouTube ya mote ya mabe ya mba bonga te bo banda musala liboso na ngame bo bonga te nga na eka lobi oui pourquoi le cœur motema na ya rapolele nazara juste soko lekingo na lekinga so sali bien ata turuka na ate na loba bravo na yebi ene na mote ya mabe te babiso ba ofinga biso pe mabe po ani to tinda ba tuteke ni ba mikolo ba emission neni fifeta o sala yo mabe mbongo peza ya kokangisa ya kotinda pe bato babeta ye mais toko sala ngote poto abana nzambe
mutafutaka bato eza nzambe epuis mutu asalaka différence ya bato ke ye aleki eza nzambe mpo ata bainsensé bayebi ke so batie ngai na fivete makolo mbasu ortelema te donc ye mpenza boyi na ngai omemelanga saka po ye ewa azocomplexe kabelo nga atekaka kabelo ye kuta sombaka ya mabe wana ya troisième qualité acomplexe elamba nga ateka elamba original ate eza hm eza original zara meza original azosutukela yango nanu nga nateka yango yo olobelaka fifete oza l'aise oza kimia mais mpona nini kaka ye soki abandi kozongisa ye azongisa na haine na motema mabe oyo olobaka ozala na haine te nao répondre clair kaka Paulin oyebi question tosisi afu tosala baliste tosala casting ya baliste eze moko te eze ebele c'est-à-dire nazwa temps na nga wapi na énergie na calibre yango mpona vanda na bando réfléchir nasala na fivete makolo mbasu nini mpo afinga yenga j'ai pas le temps nde ye afingi nga nde nga mpe nafinga bato mosusu yaka ndemo tokokani sikopo ani nakoma na niveau oluka bato babeta ye bato baenleve mpo lelo na réseaux sociaux bato bakoma otinda mpe bato baenleve bakoma otinda mpe bato basala bato mabe yo balingelaka obuti lelo bakoka na bango nga te ngai mpena na mwana nzambe likolo nango naa na nguma mwana nzambe nguma mpona nini osangisi nzambe na nguma mpo bango nde force na nga nzambe azala zuwa alinga basangisi lelo te nzambe na nga kaka nzambe na nga ya nzambe na nga na nyonso na nguma na yo nguma ya osanza kaka ya oproduire l'argent. Voilà, merci maman Sarah. Il est là pour me donner de l'argent. Ceux qui ont un conseil au ça j'avais coupé ces conseils. Asala keba. Moni ba mitambo. Mais comme la penga. Mais comme la ngate po akota babarte. Isango ozwangate. Ba place à makelele ya baloyengo ozwanongate. Ya passe scope mamba. Po wana ezaka bayebaka ke asara tolanda azana chaque fois ayakomela na kwa kapela baochelo libaya na kwa kapela ka tango omela wana babitumbe banti bayokana ede ya fo bopasole elongi bapasole yo nga sikoyo nanga na place te oyo komonela nga apart mosala na nga siko po kota ti oleka babarrière nyonso koma na mosala na nga mpe eza nde procédure toza na mamba sécurité toza na bapolicier c'est difficile o comprendre alors dans tout ça nzambe kaka moto abatelaka mais fo bosala keba lelo bazokisi yo mais lobi kuna bakotyelo mpe poison mokili ebebi bino bato bosalaka bapolémique to biso bato totya na ngai biso bato tosalaka bapolémique tosala effort ya kobakisa sécurité na vie mpo wana kuta apotaka bakati yo bakoka mpe otyelo poison bakoka mpe otobolo a bango ebakisela bango rien na vie baganye mpe loyo te mobomomi ka vie ya moto pendant janvier azoki est-ce que moto yango azwi succès akoti na liste ya batrophée ya France oseni est-ce que oseni osombi baimmeuble te otongi rien ntango otindi bazokise yo ogani yo moto otindi wana ozotala biso ndimi kotikaka moninga na cicatrice ka ya mabe donc moto ya mabe moto ya mabe ka fo tosala ngele bayoutubeur na bayoutubese baza bato te. Voilà, merci maman Sarah tokomi na suka soki eza na message okopesa bandeko na bino bachroniqueur na bachroniqueuse par rapport ya acte ya janvier liloba nini okoloba na bango tenga alingana nga bayoutubeur te wana sans commentaire nalingana nga bango te yango moni na stopa kosala bémission na bachaîne na bato bakotyelanga poison na micro nasalaka te tellement na comprena déjà j'ai ya youtube ntema bato ke baza prête à tout baprête à oboma motu nalingaka bango te nalingaka bango te bajournaliste bafacile ya koutilize tala motu bazoutilize yo mpona $50 ofingi motu $100 ofingi motu po mpona oboma motu baotyeloka 500 osalanga donc je peux pas babata confiance te donc nalingaka nanga te tamie na ya na plateau na nga nasali émission na nga mamutu mais moto mpe so yo yamba bato baya koyamba yo awa nde tosalelaka oyo bazwaka bacubi na caméra na bango naolobaka awa
Donc voilà. Et puis déjà, nga mutato yo salanga mabe. Pour wana eza physiquement, même spirituellement. So yo salanga mabe déjà so komi na territoire nango koti na plateau o nga na komi na possession likolo na o. Pour esprit nanga moko diriger bureau nanga mobimba. Donc ato ya ki na kisi o kokosa lelo te po tie makolo na yo lokwa na territoire nanga do biloko no tout neutraliser. OK. Ngabna linga nanga ba chroniqueur te. Voilà, merci maman Sarah, to komi na suka na yebité ba dédicace ça. Ba dédicace à te polin. Ba femme insensée bobongola mitema. Bobongola mitema. Bobongola mitema. Motema mabe na bino eleki ndelo biso te bato totinda bino bo gérer passer ma vie. Tant baninga ba banda okende ba classe ba apprendre yo zaki na ona ba via loyenge bwaka talon bwaka bassin bwaka bassin bwaka talon efuti te omoni baninga bakomi ko émerger okomi na keto tika keto kota bakour rien n'est trop tard peu importe âge oza oko otonga classe boluka bo apprendre nazo féliciter ba maman boyambaki ba oteka na bazando bamoni kikotanga okokate makoki eza te babwaka mina commerce tout kope moteki mapa bénéficiaire moteki nguba moteki makala bato bazolia bato bazotanga kana mbonga makala boluka bosala quelque chose pour ne pas bokoma mitema mabe na vie bokomi mitema mabe loka bandoki bafemme insensée oyo. Merci Paul. Merci maman Sarah, merci na banderonyo so bazaki libaku ya Rolanda biso na Sarah to la TV bozaki ebele ya Rolanda émission vérité j'espère que tokomi na suka ya émission na biso émission analyse na salam ko lelo ya mbela bino bon maman Sarah boni comment to solo na yi te me ko so neka par rapport ya ba actualité par rapport ya makambo oyo ko sala na réseaux sociaux j'espère que mutu azana matoi o azali pe na misu ya komona amoni wazape na matu ya koyoka ayoki bazwaka toujours ya malamu ya mabe obwaki bazwaka nyonso pété. Voilà, merci Nabino, merci l'ingénieur As wazayi bongo na sima ya caméra, merci na bon livre Bonseki, merci na Niclet Tangwa, merci na Jonathan qui vous na 10 amis Bali, merci na Dimi Limbondo star du moment, merci na Maurice Piana depuis Londres, merci Susuna BBC Miel Babi Lumière du Canada, merci na yo, merci na Germina Moussaou, merci na Sidonie Pemba, petit sœur na moko Yakati, merci Susuna grande sœur na ya ye wana grande sœur na penza Yakati, grande sœur na moko maman Lili depuis Bruxelles, merci vraiment na famille nyonso mobimba famille nyonso oyo balingaka pe ngai famille Libota ba vrai les amis ba tout bolinga problème kenyi na bino azali wana na bosse ni pété ko na bete bino ra c'était problème ya sponsor olingi tozala tosala radio publicité ozala sponsor na biso numéro zaka wana ti benga tokosola na yo ozala vraiment kitoko ngai na bino to monde bongo mbala sima na invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.